Bonjour, bonsoir, la communauté 3 Exact Production TV Mobimba. Bienvenue dans les artères de Kinshasa ya mokolo lelo. Bokota, bo s'abonner, bo partager, bo liker. Les artères de Kinshasa ya lelo, tozongi susu na commune Bumbu. Alors, na avenue Mafuta, croisement Birmanie. Mafuta ya ngoyo. Birmanie Mafuta ya ngoyo. Okenda libanda ya mboka kala 10 ans, 20 ans. Oyebi lisusu ndenge commune Bumbu ekoma te. Les artères de Kinshasa, tozongi susu lelo na commune ya Bumbu. Bagalois na bagaloise boza wapi? Les artères de Kinshasa, tozongi susu à la deuxième partie à quartier Tomba. À gauche, na biso quartier Kwango. À droite, na biso quartier Tomba. La première partie, Tobandaki Banda manifeste Tina Landu. Lelo na cadre à deuxième partie, Tobandi awa na mafuta parce que balabala mafuta ya monde ezo kabola quartier Kwango na quartier Tomba. Tobanda awa na mafuta tokei nango ti Landu. Dans le quartier Tomba, les artères de Kinshasa lelo na mboka na bino kabali solo pesa sango na moninga. Merci na papa Gai Kalamabi Aboma Soda na maman Bijou Mabuta na Irlande. Merci pour notre soutien. Merci na pasteur Jean Didier Kunda na Texas. Les artères de Kinshasa ya ngoyo. Tobimena veni mafuta asosa. Croisement asosa. Mafuta ya ngoyo. Bana Bundes boza wapi? Quartier Tomba, botika kala yango yo. Bokota, bo s'abonner, bo partager, bo liker.
awa toza na avenue Asosa oyo croisement ya avenue Lubaki, avenue Lubaki na Asosa. Bana Lubaki boza wapi? Bokota bosabone, bopartage, bolike. Alléluia. Bakisa mabani. Akobana Nzambe. Akobana Nzambe. Des Écritures avec le pasteur Godin Paul. Azan a raison. Balabala Lubaki yango yo na quartier Tomba. Quartier Tomba est délimité par les avenues Birmanie, Nasosa et Bandi à partir à Mafuta qui manifeste. Bokota. Bana Lubaki boza wapi? Bokota bosabone, bopartage, bolike. Tobimi Birmanie. Demboko komona Birmanie eza asphalté. Birmanie est comme asphalté. Kolongwa Bumbu ti comme na Kasavubu. Et sukeli na avenue Sport. C'est tout jeunesse en élo. Balingue kaka ki banditisme. Pe ba vie à kuta dire. Bana quartier Tomba. Boza wapi? Kabali solo. Pesa sango na moninga, na moni balabala na biso, na moni quartier na biso na 3 Exia Production TV. Balabala loya yango yo. Clin d'œil na papa Paul Mafuta na Hollande.
Papa Seba Bandona à Danemark, les artères de Kinshasa lelo. Toye na quartier Tomba, la commune à Bumbu. Complexe scolaire Matondo. Autant na complexe scolaire Matondo. Matondo ya mwana. Les retours à la parole nous est tous demandés. S'il te plaît, retournons à la parole. Ce n'est que Merci na Pombato de Tukin. Thierry Chako Mokoko. Les artères de Kinshasa lelo. Toye commune à Bumbu. Pombato de Tukin, Thierry Chako Mokoko en France. Merci la communauté 3 Exa Production TV Mobimba. Yo maintenant non s'abonner, activer cloche à notification pour aux en vidéo na bisote. Croisement Loya à Sosa yango. Merci na maman Coucou Kozaya. Retournons tous à la parole. Retournons tous à la parole. Tout dévoté mon massé. Bana Kokolo boza wapi? Kokolo botika kala yango yo. Okenda libanda ya mboka kala 10 ans 20 ans. Oyebi lisusu ndenge avenue Kokolo ekoma te. Kokolo na quartier Tomba yango yo. Patrick Bokolomba Mpela. Patrick Bokolomba Mpela. Les artères de Kinshasa yango yo. Perfectionné makambo toboya kilobi lisume koma nango perfectionné makambo toboya kilobi ekomi autorisé. Bana avenue Kokolo boza wapi? Kabali solo, partager lien. Bagalo na bagalo asichonso. Gal na bino botika kala yango.
kosala na bazele nyonso ye kasi ntango kaka elevation ye okomi koegorge nanya pesi permission otelemelaki tribalisme elobi lelo tie na nsima na yo mokongo moluba moswahili surtout jeunesse en lelo balingi kaka kibanditisme pe bavi ya kuta dire bana balabala kokolo yango oyo na quartier Tomba tobandi na yango a partir ya Sosa tozobima nango Birmanie tobandaki nango a partir ya Sosa tobimi Birmanie yango oyo bana Tomba boza wapi quartier Tomba na bino botika kala na gauche na biso quartier Tomba na droite quartier Mbandaka yango na droite na gauche Tomba bana komi na Bumbu Kabali Solo pesa sango na moninga Bumbu na bino botika kala yango oyo bana mayulu na bino yango oyo Le retour à la parole nous est tous demandé. S'il te plaît, retournons à la parole. bana mayulu bokota s'abonner, partager, liker. Balabala mayulu yango oyo awa na gauche na miso wana complexe scolaire Ngimbi otanga na Ngimbi otangisa mwana na Ngimbi yango oyo awa toza na balabala mayulu okenda libanda ya mboka kala 10 ans 20 ans 30 ans oyebi lisusu nde quartier na bino ekoma te benga biso komela biso tokokende yo mpe omona epa na bino balingi lisumu koleka biloko akolia alangwe masanga koleka molimo santu olapesa bango na nzambo ya bongo ye kala biso batutu ikotosa nzambe kala biso batu masumu eleki tozongela kaka nzambe etika hipokrisi bosanene tokolaka mpona nino toyebi malamu bisoko bankoye bana balabala mayulu boza wapi balabala mayulu yango oyo tobandi nango a partir ya Birmanie tozobima nango a Sosa bagalois na bagaloise Kabali Solo partager lien pesa sango na moninga
Moni lupango na biso na 3 exact production TV. Perfectionné makambo toboya kilobi lisume koma nango perfectionné makambo toboya kilobi ekomi autorisé. Quartier Mbaki na gauche, na droite na biso quartier Tomba. Bokota, bo s'abonner, bo partager, bo liker. Awa toza na croisement ya balabala Madimba na Asosa. Merci na bana Madimba nyonso. Balabala Madimba na bino botika kala yango ya. Mosali na nzambe tango zwaki mbila osalaki kosala na bazele nyonso ye kasi tango kaka elevation ye okomi koegorge nanyapesi permission otelemelaki tribalisme elobi lelo tie na nsima na yo mokongo moluba moswahili surtout jeunesse en lelo balingi kaka kibanditisme pe bavi ya kuta dire bamama ya lelo mingi na kati ya mangomba bilingi ya lelo mingi na kati ya mangomba losombo na bango nzambe bisanga libala losombo na bango nzambe bisanga mabota kasi ata mokolo moko te moto alela nzambe asala ngolo atika lisumu hipokrisie na kati ya mangomba bongo bilenge ya lelo balingi kaka bisengo ntango moke tobungisami ye libanda maloba na nzambe eklesi komi opesa moto bisango ifo bapesa yo mobu. Merci na bana Madimba nyonso. Ovanda na Madimba, okola na Madimba, ofutela na balabala Madimba na quartier Tomba. Quartier Tomba na bino yango. Merci na Patrick Bokolomba Mpela pour le soutien. Patrick Bokolomba Mpela na France. Les artères de Kinshasa yango. Pana Madimba, tobimina Madimba Birmanie. Croisement Madimba Birmanie yango.
Merci na babone na biso, merci na papa Jean Didier Kunda na Texas. Merci na papa Seba Bandona na Danemark, papa Paul Mafuta na Hollande, Pombato de Tukin Thierry Chako Mokoko na France. Bokota, bo s'abonner, bo partager, bo liker. Bana Kimayala na bino botika kala yango. Bana balabala Kimayala yango. La parole, bana balabala Kimayala yango oyo. Complexe scolaire Lusansu botanga yango oyo, botangisa mwana na Lusansu yango oyo na Kimayala. Toujours avancé na Kimayala. Ils ont même biso vers Asosa. Merci na papa Guy Kalamabi Aboma Soda na maman Bijou Mabuta na Irlande. Merci na maman Ovile Lukunga, les artères de Kinshasa yango yo na balabala Kimayala na Bumbu na quartier Tomba. Soki botali na ba video na biso akala bokomona tosala bino quartier Matadi, quartier Congo, quartier Maindombe, quartier Mbaki, quartier Mbandaka, quartier Tomba, première partie. Le lotoye pour la deuxième partie. Alors, tu comme un croisement ya Kimayala na Asosa. Merci na bana ya Bundes nyonso, bana Bumbu, bagalois na bagaloise. Gal na bino botika kala yango. C'est tout jeunesse en l'élo. Balingue kaka ki banditisme. Balabala Ndungini yango oyo. Bana Ndungini boza wapi bokota s'abonner, bo partager, bo liker. Ndungini botika kala yango oyo. Tozokenda Ndungini vers Birmanie. Tobani nango na Asosa. Tozokende nango vers Birmanie.
Kabali solo pesa sango na moninga. Bana ya Ndungini boza wapi? Ndungini botika kala yango. Okenda libanda ya mboka kala 10 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans. Oyebi sundenge quartier na bino ekoma te. Komela biso, benga biso tokokende. Yo pe okomona quartier na bino. Papa Paul Mafuta na Hollande, déserteur de Kinshasa yango. Pasteur Jean-Didier Kunda na Texas, avenue Ndungini. Ndungini, quartier Tomba. Le quartier Tomba et bandi na mafuta. Et qui est suka na manifeste. Quartier Tomba et bandi na mafuta. Et qui est suka na manifeste. Kobanda Birmanie ti Asosa. Bana Tomba oyo eza deuxième partie ya Tomba. Tobandi nango à partir ya avenue Mafuta tozokenda nango vers avenue Landu. Bokota. Vous s'abonner, vous partager, vous liker. Merci na abonné na biso. Yo motuna no s'abonner te sala yango po ozanga ka ba vidéo na biso te, ozanga ka ba émission na biso te. Les artistes de Kinshasa lelo. Toye kolakisa bino quartier Tomba kobanda avenue Mafuta ti avenue Landu. Olamona la quartier Tomba na bino botika kala yango yo. Bokota bo s'abonner, bo partager, bo liker. Balabala Lulindula. Vérification des écritures avec le pasteur Godin Paul. Bana Luyindula boza wapi? Balabala Luyindula botika kala yango yo. Tobandina balabala Luyindula à partir ya Birmanie tozozonga nango Asosa. Toujours pour na kolakisa bino balabala Luyindula na quartier Tomba. Merci na abonné na biso nyonso partout dans le monde. Merci na communauté 3 Exa Production TV Mobimba. Quand la communauté 3 Exa Production, mon papa Guy Kalamabi Aboma Soda, maman Bijou Mabuta,
Maman Olivier Lukunga na Suisse. Tozomona Pombato de Tukin Thierry Chako Mokoko na France. Patrick Bokolomba Mpela ya ba Patrick na France. Maman Coucou Kouzaya na France. Communauté 3 Exemples Production TV. Tomoni Pasteur Jean-Didier Kunda na Texas. Tomoni pe Papa Seba Bandona. Papa Seba Bandona na Danemark. Merci parce que bozalaki ebele ya kolanda les artères de Kinshasa ya mokolo lelo. Oyo toya kolakisa bino deuxième partie ya quartier Tomba. Obandaki na mafuta toye kosukisa na Luyindula. Omoni epa na bino te, omoni balabala na bino te, komela biso, benga biso, tokozonga, yo pe omona epa na bino. Les arcades de Kinshasa mokolo lelo tosukiseli yango awa. Soki Yesu azongi te tokutani mbala nsima na video mosusu.